musicien qui partait. Yo instrument des hommes on a yo hein. Oh forcé té. Nga mo peut danser sinon la za. Comment on a nuté? Bébé ngayo. Lisanga la nuté bébé. Lelo. Pas ça la belle. Quand tu m'as dit OK na biso. Est-ce que vous avez mis la bataille pour ton dos? Merci beaucoup. Voilà. www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele. Everybody let's go. Hey. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard, mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bonjour Mondaté, bonjour Balandinho, il y a poto na poto mais de l'année à la mine d'Ova babi mère situé Kani Masolo na poto. Oh ils ont ça qui va si monsieur paie maté mais la paie ma parce que poto na poto azana zo kanga poto Kani Kinshasa le on a Laetitia Kouya la métisse noire à songi.com. Laetitia Kouya la côté na ndako mo ya kano na ebisi ebinoti ki songi zo be banga partout. Et puis na lisu mama ba bar na ba cointé musicien animateur wa zanyi ndako en tout cas so na yeko ya manonga ite ponga mikoro zo kotaka na bandako tolongona wa balabala to kotisi na bandako Laetitia Kouya bonga kiti awa sur le terrain esika abina fila za kana ndako na ye na résidence na ye to mona ke kalibana mbazala mama na ndako oh ngai na célébrer to ko respirer te vraiment de te ko rendre visite awa o fabo yango ye bina file yo vous mona ke libana Laetitia Kouya côté jusqu'à la terrain bino mo mona commentaire ezati bino mo ka bomona bonjour bina file. Bonjour Kouya, Laetitia Kouya. Bonjour. Non la nzambe ça va. Bina file to mona bina file muke baza tabaka minene bo ndenga vimba. Baza mingte vraiment na makamba boye ndeni bana. Ouais, bana baza bien mais non Miradi. Miradi Ephraim, bali kolo bana chambre. Et baza bien ba outi chic ba ouais. Vraiment tozoko ba toujours bina file. Le lot yo rendre visite na ndako to sepel na kei na yo vraiment c'est passé bien. Bina file balanda poto na poto première fois na site bayamba yo deuxième fois Laetitia Kouya ayamba yo bali ba bina file abandaka musique ndenge nini eloko nini etaka bina file diki o le loko moyemba
Ah, botama chanteur donc. Botama musicien. Na bandine des arabes, église et tout. Et le long n'a pas mal sur Fabregas. Tellement de discours, on a salon trop et on a 400 grammes coussé dans. Bino peut amisa Fabregas, bino tout bandara en église. Na yamba 3 jours bandana en église. Na bibi na fili bandana en église. Oh, vous avez un problème en église. Non, il y a des musiciens, il y a des maestros. Il y a des botami na don. Mutu nyonso abotami na don musique. Hein? Abamna ka na l'église. Pourtant to raba miki to kenana be kodim. To kenana be kodim. Les kodim déjà on a liberté oyemba. Na sens on a maintenant limite orchestre mo be gozo. Moi on a 7 ans ou 6 ans, 8 ans en orchestre. Ils ont raté maintenant l'église to libéral. Na sens on a to banda ka na l'église. Mutu na don. À part bato ba forcer la musique. Abotama ni amsu musicien. Atalika ponani akomi musicien ngabena koma. Bakana les ébélés. Peut-être peut-être banda ngomba mo comme soit banon orchestre mo. Voilà, bina filé au banda na église oui to kene moi molo parce que makambo bina filé pas le bilan tellement trop et comme commandé moi répétition moi vraiment ndé moi comme bé bina filé avant qu'on m'a pas maïs au Fabregas mais les cas d'un orchestre moi copé au babuda yo bazali to orchestre me pesa ko chance mouvement. Oh, ma test la maison mère va jouer raté. Oui, ma bête bonne test. Peut-être, on dit non pas bien té. Et on tient dans la sape de fort. On va bien. La maison mère va jouer raté. Et c'est tout hein. À part maison mère le cas place me souter. Na le cas pas tout calou, je connais la bien ex-boss dans la pied beauté. Nous allons vraiment bien. Et na test pas président Cheta. On a besoin mais vu qu'elle a parlé bateau écoute d'abord master d'abord kanga déjà solo bon on a monnaie par rapport il y a des amis beline na mi embela ko fanda rozela vraiment pendant longtemps na ndako bateau hein na koke vraiment té donc ya ngwa salaire que na parler na biso parler mo to ngamasika parler mo to ngamasika parler na biso parler na maïs Fabregas. Voilà, bina filé balanda poto na poto bali vraiment baïe ba bina filé bien babi meilleur musicien ba ba keka na mungongo na première vocale na yo o zaka soko zo yemba mo zo sepela na ngo pesto makam Elvis lisumu mokana ya monene ezala katanya salisumu ngamo beti mbona elengila ngone mabini na nabini na plaisir na ngone elengi na ngai to utana ba mwalela c'est ma papo pimwe Guigui Palmi la Palmere Patrick et Palmi Bidia Mini Moussanga Belie Arnaud Ambigui Oumenga Dia Kibala Héritier Mini Mbofute Aïe 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 fute aïe 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 Faboye baka tango zala kamogia vraiment on de makambo bina filé vocal wana ba pesa ko pa maestro to mo vraiment vanda ki obi téléphone créer inspiration ne utakapi ah inspiration na ngamoko et maestro ça déjà tout pour na biso azala na mambo apesa biso na oyo ko kanisa na ko kanisa te alors biso to ngabuka lokuta te et maestro apesa déjà père opesa kaka mais vocal yande vocal ya bina filé mais na yemba on peut grâce à maestro Fabregas pour maestro Fabregas ndalobaki yemba zala donc déjà bon. Est-ce que déjà peut au vendre zo raisonner au somba vocal to chanson bon ko raisonner vraiment et à moi passe qu'il y en a qui est somba parce que dans ma salle grâce na salle ba vocal net vocal on a tué mais on a studio na la olala ma salle en improvisation na ko lango après tant album et bimi na salle en improvisation na la ba la musinga yo kala nzembo kotelo mora à côté c'est improvisation bon donc ça m'appelle ça moi dans na mona pas pesa pas grand frère manga Thierry Migler chanteur par excellence. Il parle on a créé à force sur place. Il malgré qu'on crée on a pena ko bima pena lo ka ba bina filé ba 10 match formateur. On a un concept non mais on a so muta bina filé. A bimba mo bébé bucho. A bimba mo
Thierry Migler, et maman Lionel Messi, et maman Materazzi, pas besoin de se doter les marins. Oui, bah, c'est intéressant. Non, peut-être que c'est intéressant. Notre on a bien affilé, on a 10 matchs. On a bien battu sous Baïbik. Thierry Migler a l'icolo, on a bien. C'est normal. Bon, tu sais, tout le monde a maïs au Fabregas, mais maintenant, tu as préférence na bango. Tu sais pas na Baïbik, Migler fin. Net singa na Baïbik. Patrick Beckham, carré. Soyez manipulé, on aura bien. Ouais. Ça va, c'est pas pour se défendre vraiment. Bien affilé. À part au bête chanson, on a le chanson préférée, Laetitia Kouya, Begonia Mniampala. Bah vocal, vous avez qu'un vocal, moi quoi, on n'a pas maestro. Tous les ans, vocal, monsieur Landa qui. Émission, on est dans tout ça là, ouais. Émission de Zamba de Salaka. Aussi, on a la chanson, moi quoi, pas maestro Fabio, c'est émission de Salaka pour la chanson, non, quoi. Donc, bisous, ton bac, ça m'a comme ça, pas bien affilé, son zé, monsieur Bimi. Tu as bien émission à Boynet, tout ça là, on salon trop. Otinani. Moi ne pas misa biso poto na poto ka boya na ba misa ba ba songi songi. Yo sala no ka émission ba komo so raisonner na tunio. Avant tout comme na chanson préférée na wana. Ba vocal misu. Chanson préférée na ngati. Bon ya Laetitia Kouya na Begonia Mniampala. Na sala yo on est là ba émission direct. Bon est-ce que yo répondre ka ngai. Au salon be salon na poto te. Na salon na Laetitia Kouya. Na pas on aime pas souder vos comme wana c'est bon. Mais qui la bisongo ko ah ba yebi ote na site. Donc oye ba te ke ba yebi bina filé. Mais makambo bina filé na fitionnel de sitionnel les kate hein. Moi na moto chama na boni la bina filé pardon ça le ko ino rep. Ankanga na yo bébé. Na longa ça le pardon. Jardinier azalaka nekila maïté. Honorable Nerambou Wazana et qu'il a lovete. Nazana droit à l'offre na yo, le cola moué, azana droit à jugement. Bateau qui ngayo, moins cher. Docteur Diclé, Fabrice Kananga, Janelou Tete, Jardinier Azarana. Y'a qu'il a maïté la Jomuzombo. Voilà, merci beaucoup Binafilé. Ah, bah période du monde au Kakimboko et Ningano, Tumba Kizaï, reste que Biko Tumba Zaïk ces années. T'es habité. Les actes au Pessimacam, ou un moi qui nous document Bezaï et Ningani. N'est-ce pas c'est moi, mais Tombo Kara, Binafilé, Totamola Makolongulu. Ah! Wananga Sungi na pointe. Binafilé, Makolongulu, oui. Soit qui tient en voiture, on a là, ma papa et Makolongulu, à côté Zaganine. Barrimé à Kaka, où c'est vrai, vraiment, Zaki Bongo. On a déjà dans la voiture, attends, la macro. Oh, bien fait, c'est ta poto. Hein? Oh, ça pourquoi? Le mec qui est là, qui est sous ses pour les moments, mais là qui. Tu n'as pas karaté déjà. Il y a un ça là qui va te faire mon nama colo. On a une zéla, non, t'as mon macro. Normalement, c'est dans la voiture, non, auto voiture. Tu vas mon nama colo, on a une zéla. Nanenga mabete, nanenga mabete, nanenga faute Laetitia. Les lobos congolais bika bina filé mo bazala tant congolais bika bina filé mo azala bina filé be famille batama famille bomba fona nazalo la star nazala na wana na ba moyen te na vivre na ba norme wana na tambola te batu ba monanga na hotel matana nini te mona amsu mutakola lukanga zane mais pas to kuta na na nga nikolo te sonne non mais peut-être mutanga lukanga faut la samber le temps même dans la chambre oui normalement faut la samber na eba mutwana yo sola nga nini ayele nini ala singa zo samber nga lobi ko samber faut na yeba po on kota mutu na ndako na ngate avant qu'il na prier normalement faut na tika ndako na nga na maboka nzambe makila na yeso sopana bo so Laetitia na bor mo bo uti pananyo pardon célébrer moi la to bima be kanyi biso na coin donc ba prière Ninguém vai trabalhar uma mão na Congo, na tambola na Congo, promete. Na salle fort on a payé voiture. Pour ma mão na suite. Je dois aussi que ma Congo on va le biquer pour la tenir ma papati. Parce que na rola tali papati so na carte voiture, mutu amona na tête. Parce que mi ba car on la filmer. Mais si koyo on a mis na PK mikolo, on jomo la mona PK. Na on va tamba car ma Congo mais na carte car. Pour ba mona ngate, pour ba mona trop. Nga ça ba sepena nga bongo mais baba nga quand on défend on dit la poto ba bidé sopi bina filé tozo ko avancer
toujours kaka na kati émission na biso poto na poto na la vidéo amoni bina filé déjà ça les plaisir à makasi bina filé nzembo na yo oyo toujours to beta cité na ngoma solo na ngwana mumbamba ya nzembo wana bina filé nzembo wana yo moko mtu zaki espérer na ngo ovanda ki okomaki to zapi baninga bayeda ki yo non ngamona koma nzembo nanga e ba desi suka ouais nzamba salanga grâce ngamona koma nzembo nanga sauf que la technique musu ya oyembela il était pas maestro Fabregas pour aller dans normal il y a une expérience que le biso ala leader na biso mususu ça to komona te ya omona ngo il est normal donc la technique mususu ezaki bina filete koto matango boy koto kitango boy même aloba nsembo du début jusqu'à la fin il y a bina filé et puis Villanova pe aider ngai Villanova pe aider kingai ba betelinga nsembo bien toye ba betelinga te ba beti nsembo na biso pe nsembo Villanova toye miango bien non ba ko joue mon émission et là mon mbaka Fabrice koboyanga na nute kolelizanga na nute Fabrice Nteka le boss américain au 10 match muta a pesa idée o on a lukana mba kera on a mena chana le boss américain kota parce que tu as tâtonné akusika habité yo kana idée o to koye mango boy Fabrice koboyanga na nute kolelizanga na nute Fabrice Nteka le boss américain au 10 match donc maloba nanga mélodie nanga mais et a pesa on reforme c'est tout ça lango boy tout ça lango pesa la bien ça peut former ça pas c'est vraiment bien affilé faut y battre pour pesa mon quand on connaît et quand on connaît pas il faut apprendre donc il faut apprendre donc on apprend donc biso tout ça bato to yebi boulot na niveau na biso et on monde que so moninga pesio idée au boya te bato musu ba boya po ba yebite mona ba peso idée yo te mo yebite te tika biso bato to yebi to apena posa to yo kaka poto kolisa ra obi bina filé na komisi nzambe na nzimete ke na okuta autant no ya na bi bina filé singa kinanda ono kinanda kuna kuta ka bana na ndo nzima te na okuta tuna pourquoi kwani po ba isanga maestro azata za voyage ngana bika nde maestro kebo bina filé kokoza ngate zaire ninga ninga bitenga za sungusu fona koma na tano bina filé atika les ya bina filé to ya yete to petit frère na ye comme on a liste za kite obi ya to koma Congo lezo lo ba nini comme Mboga ya Mibale la deuxième république to mala Congo obeni na tsoyi ndeni na tikali non en fait Villanova eza entreprise mobimba eza na ba département belé eza na ba net ba biso boto za ba mission simple non na mission normal na serviteur ya groupe mais toi na ba département ya ba chef eza département ya ba ancien eza département ya ba titulaire ezali département ya ba instrumentiste ezali ya ba danseuse ezali puis maestro Fabregas abeta na Villanova mais azape na orchestre na comme nango light music vous comprenez c'est quoi oh batu ba ebati biso to sangisa toujours orchestre na light music on dirait est-ce que light music et les ka Villanova na ba contrat pour biso Villanova to ba jeune moto e ka lobby light music c'est ça déjà orchestre ya kala on orchestre ya maestro Fabregas groupe nae privé donc on dirait yango le kara tous on a deux groupes te biso on a groupe na biso comme on Villanova ba musicien kaka to côté ça c'est comme maestro na groupe na biso yé pas na light music nae na light music n'est pas à côté biso donc na light music est-ce comme tu décidé na light music comment on sous contrat quoi na contrat na ya a préféré a biba contrat tout normalement 10 match na buchu na Kenya na mbonda contrat ne ya normalement bina filé na merveille na Joël Santé on a ya light music donc non tout le monde na minute on appelle si frère nangai 3 jours mbote et si kaza la Cameroun bon séjour la Cameroun on appelle si mbote na sœur na biso Clémence danseuse na biso na sœur na biso merveille maraville merveille ko kozanga te on appelle si mbote bon séjour et puis na le maître maestro Fabregas en tout cas ne baza kuna na biga ba défendre en même temps drapeau ya mboka ba défendre et puis en même temps Villanova na light music
Ça on a pas combien de jours? En tout cas, on a eu un concert dans les Suisses. Donc après les 6, on a vu que tous en a comme ça, on a soit fait, il y a contrat. Surtout que notre c'est boulot, boulot c'est le zongi. Mais la répétition a continué normal. Oui, normal, la répétition continue mardi, tu as en coulisses. Et vendredi, tu répètes en soir pour un siège Nabiso. Sauf que Mikolo, tu as un studio. Chaque jour, tu as un studio, tout ça. Donc, on a arrêté, moi, le programme, il y a la répétition. Voilà, c'est comme sur Fabrica, ça qui a 3 jours. Bah, juste 3. Et danser, c'est 3 jours. Ouais. Yo, c'est pas la tête pour un on a la CP, Nanzima qui n'était que dans le Rokuta. Non, Nanzima qui était dans le Rokuta. Pour les actions, Moni Fabio, la place, mais il a filé quand il a payé. Mais non, bien. Mais ce Fabregas, je made in Fabregas. Na marque déposée, na yem ta salingai. C'est normal. Ça les belé, mais une kangamandi makas. C'est normal ce qui. Na bien. C'est normal ce qui. Dans la première na muto à fabriquer là. C'est normal. Hein? Et en plus. Ah, c'est libre. Na monde c'est toi avant ça la biso. Na wel sanden. Na wel. Yo zaki baisra ki no pembe ni kaka. Bani ngam so jile ba zonga sima. Ça bani liboso na ba matanga bine fide biso tala ba pré-finale. C'est que yo talara. C'est que yo talaka biso bien té. So talibi au monde ngana chaque jour. Et dans la concert dans la répétition na la na micro asuka. Té ngana ba sko telle répétition té na ta ba déplacement. Oh matanga. Té ba déplacement yo lo beza matanga ya grand frère na biso ADT ya Kimpui. Na ye bien o loba. Ata pe Jonathan pe. To kenagi mes maestro Fabregas abenga nenga na episode monika net tour on maestro Fabregas abenga bina file toke day ne peut tout le but 3 jours toke Cameroun vous comprenez ce que dans biso na normal maestro Fabregas abenga et ngala zana atana no sanin ce qui maestro Fabregas appelle si ordre non san non respecter bina file la ta chemise la ta mocassin la ta nini ya to kutana day toke tika flair taita travail benga abenga na pe ba masamsusu mais même so ba masamsusu ba na empêchement ya abengi penga yo to kendaki yo sko ngo kenana ndenge te na kila nete batuna kaka ya basola kaka. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur qui a mboka partout vous a ba congolais de la diaspora au somba CPLA TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais P.A. Congo. Tu belé ma benga biso du nord au sud, de l'est à ouest, ma benga biso ma besoin sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Vandi, tu as vu, ils ont une promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plates, ça va client, là, non, donc là, promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer des décodeurs à ces plates. Ba maman, et ce qu'on a vu nos pays, on a la carte pour ma film, ça sort en ligne là en français et en anglais. Ma film nigérien, il y a ba congolais, ba africain, vraiment comme ça, les gens la carte. Ba papa, tout quand si binopé, tout télébino, ba chaîne, il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tout quand si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, vous ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, CPLA TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. Kabina filé begoni amnyampola bena tuna yo, maestro Fabio wote ko beta concert moko na kisezo. Ndenge biso to ebe maestro, ndenge to moni la kaye, ndenge pe to ebe ba concert ndenge le kaka par rapport à ba prix, ndenge ba tsaka, mais to monaki, to bi concert 50, 30, 20, mais to monaki kisezo beti $5.
toyebi te mpo nani bana kiseso bazalaki na mbongo tatali niveau ou soit ezalaki fair play ou soit ezalaki VIP kuna ezalaki te ou soit ezalaki nde VIP $5 après doit entrer ezalaki 2000 francs. Normalement mamunde tobetaka baconcert boye bino baa bato moko déjà baa bajournaliste totravaille trop en collaboration na bino fo boyeba mpe bamarché yango nde esalamaka mpo esala bien nde tobetaka baconcert boye ezalaka Maestro Fabregas aoloue salle te aoloue instrument te aosala nini te producteur aopesa Maestro Fabregas caché na ye caché eza caché kipaka commune te soki Maestro Fabregas afaki ebeta musique bapesaka ye 15 000 opesa ye 15 000 yo nde producteur otala siko millier oyo obetisa concert na moment oyo obetisa concert omake bon mpo na gagner natya mosusu billet nanga $4 nabiki avec $4 na récupérer mbongo nanga mbaa moko yape na bamillie mosusu ebika ne mpo na gagner fo natya $100 babiso te motu totyaka baprix producteur bamona mpe bakota bagombe te babima mpe kaka kiseso kuna nde babimi mbango non kisensu mpe baa na mposa baa na droit ya revivre baa na mposa mpe ya musique neti nga boye namona kisensu nabotama ya kisensu nakola na kisensu ya solo nga kaisaka oza mwana matete te nga namona matete te naloba yango chaque fois à la télé nga na mwana kisensu ne grande na kisensu kiseso bambote ya bino yoyo après la pluie vient les beaux temps oyanga ekomaki mauvais temps po bakotela biso ana leso mbula ebeti fo bopepa baza mingi te bisa bavérité boya bino bozalaka bafinga bino kuma owangana sikoyo omonaki ya lelo boye doye bopepaka oyanga ekomaki mauvais temps bana matete bandofinga biso belongo amona kisensu osa belongo amona kisensu mais lelo omona ekoma otie photo amsu na Facebook omona na mwana matete aomokomelo fierité na biso osa fierité matete donc mpona olobaki namona kisensu mais lelo mosusu na bacommune ana misusu oyo baleki biso bana bina file te est-ce que bana bina file aussi bluetooth bana bina file te baape na baoyo abango nanga mpe bina file naza fier ya kozala mwana kisensu mosusu nabotama na kisensu te nanga naza oyo naa lelo te nde naza boye so nayoke che biso nazwaka bakare nanga oyo ya na place moko esukaka nasukisi yango kote moko boye te naokita nanga makolo na kati rai na bamasa nanga baordre ekala bacristel ya starproblème eza te omona bakatisinga bana ye natali nanga mpe bamare na biso na bapere na biso ozongi na matina nanga na bakare nanga akei ngai nayebi kaka ke nzeye mwana kisenso akozala na 3 voiture te nzeye mwana kisenso akozala na bana baloba français te bakende on dirait déjà yo okuti film baotala baloba nini natya volume atie loko na guna atie loko ayebiki aoyoka jamais akotie loko mo oyoka te bajana boye baza mingi te nakala bilete mpe mwana misité mpela aloba nota mwa français boye problème mais bina file oresona ani lelo sokomi na mbo mpona kisenso en tout cas nde naza boye ngai na moment oyo nga mona na bongi te nga moko naobunda kaka na vie nde ezalaka kaka mpona koma place oyo otinda ngana mpona koma omona minaka sikoyo etondi wana nde nayemi nde nosala mais déjà par ça na mwa moke oyo naa nango na bamasa nanga deya bien oyo eleki kozala na bato okoli na bango bien kaka oyo nga na kopesa bango yango wana nde naoloba boye bana lisenso ata moto aa na Belgique ata na Paris ata na Canada so ayoki boye amona quand même ke ya mutu na biso naopesa bango deya affection wana oyo toala nango daa na kisenso e na bamasa nanga so ya olie eza tolie so ya okaboli eza tokaboli soki matanga eza nakei pour l'instant oyo nakopesa bango ezaka affection wana babien matériel na minute oyo nakokoka te bunda kaka na banepai voilà tokomi na suka la 1000 dove babi poto na poto bina file quelque mbote mpona baoyo yo loka babegonya munyapala bananongole soza na bato nakopesa mbote nga na boprofite la pesa de Miradi mbote mpo nga komona kaka Miradi en tout cas ya mobile vraiment excusez ngai na maîtriser été Ephraim babro biso Ephraim Miradi le bébé de papa vraiment na pesa mbote na ena kitata ici na Bruxelles
Ah, itata, merci, système éco-magindéra, tout ça là. Ah, ça fait moi, C'est mbote. Tonton héritier Minimbu, et mon vieux Guigui Palmi, la Palmeraie, et Namon Fabou Senteka, les boss américains. Masananga Odé Masananga Odé Ikala, Joëla Dio, mon petit frère, et Napesi, ingénieur Chris Lelo, Mbote, Nanga Tchelanga, va split na palais, Napesi Mbote, Zano Talanga, Napesi aussi Bluetooth Mbote, et Napesi chauffeur Nanga Ishada Itzaka, le chauffeur patron, Mbote. Un peu mon trombote. Voilà. Bambote Bénin Begonia. Mouniampala, en tout cas, les Sakuya s'appelle ma casse na art sociali, Basolande Boye. Pourquoi pas na Nongole, Babi Mamali qui m'a pour moi, ça au monde, on a 4 à Londres. En tout cas, et quand c'est un mato, il va s'épeler. Kaka, vraiment, bah gros bisous na yo, pe kuna blanche Mouniampala, pourquoi pas la peste à Bambote Nangai. Balobi Matika Songo dit, merci de la presse, casse, ou à Kanima Solo Mikolo, vraiment, moi, on a vu la Nova. Et me sanga sur ma problème. Et puis, bah gros bisous na yo, Babi la patronne, Christelle Bouanga. Merci beaucoup, Nabina Filé, vraiment. Merci Laetitia Kouya. Merci à Boyeto, souk ça n'en zembouana. Et bah merci à Denis dans le rang à la MB, musicien tel sa plateau dans la boy. La mine d'off, balobi poto na poto, abi célébré. Ah, célébré vraiment. Musicien qui partait. Yo streamer des hommes on a yo hein. Oh forcé té. Nga mo pe danser sinon na za. Comment on a nuté? Bébé nga yo. Lisanga la nuté bébé. Lelo. Pas pour ça la paix. Quand tu m'as dit OK na bisete. Baba yo kike. Est-ce que vous avez mis la bata poto nzo zo ni te boy. Kusani penena yo. Bébé la linga kola bolingo. Bébé amotema. Bobi malanga. Abima ndaka batika la té vraiment. Bon bien filé, merci beaucoup. Kiki Palmila. Palmeraie. Voilà la mine d'off, bye. À la prochaine erreur. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec la mine d'ombre, hein, babi moto epela. Moto epila na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege mboyo lele.